fala sakani. Fala sakani, to sakani. Omoni basi miso frère abotana bango la fala la bango. Vite ka ba bango. Ba otanga ba kombo po ba frère yebi. Na za kuna te bosa nde bosala boyoki déjà. So bo tika falite bo mona ngai. Won ngona tika ma politique po bo lekisi. So ya wa izembo. Vous êtes le côté mutombo. Moni fali o tia o mona fali de vaille. Ta usali ndenge nini? Tsango zero. Siko côté sei. Ntaba wa côté sei yo. Bongama, ntaba. Israël mutombo. Yo zo karate ya. Oyami ba fabrication wana ba chrétien fali. Oyami mwana wa machombo eso inosbi ba chrétien fali. Oyambi ba donc yo penda oyoka kate penda bosona. So comme na goûter sei. Omoni faire conseil à betio. So ki gigola kufakite. Faire amta mystique. Faire alingi kisi. Alia ki gigola. Omoni moi sa chirigola. Faire lalai. Ah moi on a dit bon pour la moni ba petit on saka na fali yo kanga bien après on beto makasi ba bien le relevé au moins même sur le montant même sur le montant dans la telle ça au moins oh la saleté au point comme on est beau tika ça l'émission bien on va cette émission na banda comme mission toi na ba warrior baza bango na bona bana bango ba melaka ngenge on va ga JBT veni mais JBM piano qui fera na mamute il a fallu Olobi moni soki musique elingi souté il faut batika ba vie ba forcer baza bato ba vie te fallait que tu tali te pour équipe l'équipe Kofi na mito fallait l'équipe Kofi à l'équipe JB à l'équipe Wera à l'équipe Ferré na ba na mike batika na simana ouais et ça numéro 1 là c'est comme ça les gars ne voilà ba faire abimisa ka bon ya bulaki bon akina bulti ya utamboka ko innocent utamboka faut Olobi utamboka makambo akina donc so ayeba tango fala boule na kaka momi na les gars pas faire ça les kai fallait innocent boula mais comment utamboka faire melaka diamba makasi notre yo zeblé faire azamuta diamba moko possible faire la diamba au bout faire azolu comme mutalia kasi pas kolia côté seyot yo bo sakala faire azolu comme mutalia pour faire azolu la pongite ba golo abo faire azolu comme mutalia bo senir mais côté sey ba rolobela ko ba bimi wana belé ba o tchama kelele faire ba roboma yo fallait à niveau na oté o tika ko la fallait jamais attends non tant faire ko bossa la ngote Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Bonjour, bonsoir, tout dépend du net moment que vous allez suivre cette belle émission qui est présentée par moi, Lisiana Kangouma, 3 fois la kin dans le feu, Ykolongo Baxelinga, petite pitopale, toujours dans l'idéologie, Venanga, Ken Piana, Makizembe, Weza, Pitoana, Katia, Fimbo, nous autres, Bengango, RTNT. En tout cas, merci beaucoup, na confiance, na fidélité, au besoin de continuer à copier sa biso, en tout cas, et ça, là, vraiment, plaisir makasi tant te mettre ka émission na biso en ligne comment on interaction entre biso na bino par vos commentaires, vos suggestions, vos avis, vos encouragements et ça là vraiment plaisir big dédicace na yo une fois de plus mon vieux Ken Piana Makizembe affectueusement appelé Yapito. En tout cas, nazanga mon côté, je suis avec Enoch Gaya derrière la caméra. Yene moto tozo réaliser na émission ya mukolo. Ya lelo en tout cas
bozanga te ko partager, bo liker, bo commentaka ba émission de ça la kabiso force. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis à vous abonner encore sur Lakinda 47 sur TikTok. Et ça a vraiment plaisir, Makassi. Et je tiens encore à saluer les prophètes messagers Emmanuel Dodi Montumu Kishile Kayesu, le ministère des Enfranchis. Dès qu'on commence à partout dans le monde, tous on a problème, il y a Kobota, il y a Kobala, problème à Mikanda, problème à Belé aux Osingayo, assistance, il y a prière, numéro Zakawana. Au bengi kaka suku ata usu ba numéro o wana zuko ka kozwa bango te ba numéro na biso pesa la kana to koye ba ndenge nini ya orienter bino. Et avant de commencer, je tiens à saluer mes sponsors Babi Vieluson Mbata South Africa Segen and Shop. Au lingo importé exporté Kinshasa Afrique du Sud Lubumbashi référence ezaka mako na Cape Town au quotidien biloko na yo na toute sécurité. Et les autres qui ont été à zapper na maison na ye ou azo TKP azo somba babilo koza ne loko moko valeur au luka OTK au contacter Vieluson à proposer au prix moko ya malamu. Et là je vois Guiguen dans le code qui papa français boss amboka babi boss azaka moko mutatika Western Union à défaut et balobi Eric Jenga Elon Musk na 4 Afrique du Sud ban na Sudaf bientôt tozo beta tour wana na bokasité ya Eric Jenga Ali Fatembo toujours l'ami de boss. Et avec un autre gars à Fongolinga Shana Yamba invité du jour nanga, c'est avec lui qu'on va parler sur tout ce qui concerne l'actualité, les buzz, tout ce qui fait vraiment l'actualité musicale. Les abongos nani babi camionnette bola les petits-fils de ses ancêtres pendant salinga plaisir à kozananga na mokolo lelo. Bonjour camionnette. Bonjour la Kinda. C'est Pelimi Nengo Yambinga, la chaîne Ken Piana, Pito Pale. Si si. Na PC Mbote pas na mikila poto. Penza naza ne sengominga le la chaîne oyo. Ok, ça la pinda et c'est mon monde entier parce que balanda mingi. Si si. On na bien na mabe awe le kaka. Le kaka Pito Pale, film na film. Miko na monde tourner trop émission vers succès. On côté hein. Tes succès t'es na la combat munene na grand maître camionnette mbola na Makassi déjà. Yeah. De la poto déjà par de mission na poto pena na CPL ça ba na mbele ma bena malamu. Donc moi étant na Kinawa bon ba baby que mutonga partir mais qui la ça de mission. OK. Moi li comme moi ba zo beza mingi concernant surtout na poto na sala paix politique moi mbele bele. Mais on a aussi la mingi concernant petit frère na propre hein petit na pena propre pour moi nti batu mingi ba ça neti ba toucher moi abordir il y a mon moni et ça a plaisir non il faut tout abordir et bien tout abordir Makassi là pour ni tout abordir yo zo ni ata sigro ba ko saka na donc ça fait respect quoi tant muta lo barater ça musique ni na calmement bon OK ne bon te ne ba kenaye donc il y a mon moni na pour expliquer et tant que grand frère zo défendre petit frère na ye donc na fanatique numéro 100 en tant que petit frère. OK. Quand on a PC là, on a PC là. On PC là. Et moi et pétant dans le bar dans le bar. Si avant tout mando côté na biso na ba vif ya sujet na biso sangwa mawa ekweli ozobenga petit frère na yo fali popa na habité sokozo se rappeler encore na ndekone wa uti ko bungisa na kombo ya Gauthier Wing. Na habité yo na eko zaki na relation ni Gauthier Wing penza on a za pire petit bandal. Okay. Déjà parti tant en Italie, 3 années trop. On est à Paris, on a Italie, on a pire petit pénal. À Solar bien, petit mot calme, tranquille. Occupé proche pénal fallait. Pour les mots pénal à Paris, à Rokumba fallait, sauf fallait na Bakara fallait. OK. Sur Razan la Mikili, et dans Rokumbaye, donc il y a la fallait pénal, parce que na pire. OK. Il y a ko sakana te pénal. Dans les mamas, tani na ba camarade ya bomon les karana bondeko. Il y a des gars pénal et wing pénal des gars. Il y a un monde qui a été au la famille. Il y a des décos mukoko bango tout ba piliaki bati tina ipupa honorable la PC Mbote pas allé en Belgique. Donc tout ça na Makassi quoi. Même on peut fali na la poche nyoso baby Gauthier tout ça na bango ensemble. Gauthier belaki ni vie. Tozo kaka Gauthier beli oyo makambo elo makaka ebele hein. Bon moi nazo ki maladie moko ngana yebi to ko sela ngo polémique té. Ça la maladie. Na ko expliquer pe na yebi ndenge bandaki pe ndenge kendeli. Abeli pendant longtemps. Ouais. OK. Et vous me dit autant en 2023, 2022. Ah bah là il peut en 2022 non? Si donc. Si n'enga bala bonga zaka malade ou bien malade yoko bana. Non, malade sima. Ma mingi ma pinda ko. Mutato bala pinda di bala pinda ou. Pas même une année. Mais si pinda men nzambe so ça le bili kamuna sali programme na e. Ko longola ngote.
malade bozo garder ngo eza confidentialité n'importe qui grâce mbiza lobi azaki ko bela cancer soki ba poumon moko ebeba ki soki ndenge bon neti grâce pe dans vitesse oloba aussi abini ya solo akosité ya mwana la maladie la sexy et biki sarapé OK na on peut konga pe na zwa kango na nga mystique mais comme na descendant Simon Kimbangu Nzambe na pesi Nzambe na Simon Kimbangu papa Simon pa zaki anga nimbote mingi il y a un peu salaka on a tout en vie toujours en vie et les cas ici là nango mais tout le monde peut faire Gauthier Wing et Bimi ils ont réclamé qu'il fallait à ça la tout la famille azane famille oh il y a la base il y a Gauthier tu analyser que déjà bon analyser que déjà azana besoin ka ya pour moi loko to ebika te korea wa ba sepela ba mona rambo ba mona Gauthier te parce que ya ba bika fali fa sanza tu vas besoin de la falia pour ndekona tout on a ba mona ndenge falia ko dépenser est-ce que mutakufela za na mawabili bo bato balinga ça on dirait si je m'aurais polémique est-ce que fallait obliger à ça la surprise parce qu'elles appellent des comprends biologiques elles obligé à ça la publicité elles obligé te matanga ndenge za ka ndenge kundamaka ba on va kansebele na kin surtout on a porté ça normal na kin ba kansande belé vis-à-vis fali sur azawana on se retrouve comme un commerce bandit donc ça sous d'abord le comment profit moi na maman et à muta profit être cher il y a moi qui dans ça l'émission on a à Sengeya pour se retrouver mais c'est tout le monde là qui en mais toi qui peut Gauthier Wingazala qui a changé déjà nationalité ko expatrié quand na yezo dépendre na moi si na été non ils vont dire moi c'était ezaka so boyoka ni kita ils ont promis qui ils ont pour le camp on fallait ndem tu fais charge on a ko faire descendre corps voilà tout na biso que azali muta famille ils ont kaka ba ser à quartier pété ka na matanga penga donc ba ser à quartier kaka avec na besoin kaka matanga kita ko to pour moi eloko donc ils allons faire moins grave c'est au box qui ont déjà OK et puis avant tout côté na basije na biso vraiment mon kolalelo vie na on ka teni o mingi na be mission na kombo na bité bokoko kaka ou bien donc mon déjà avant temps on a quartier na muta obi on a quartier ouais ya makasi on s'arrête bandalunga ba OK ça m'a vraiment impossible et on va tout ba kansa ni na zana petit na ngai poupa net moi genre OK la prière quoi comprendre na na muta mystique ya makasi il y a des fois quoi mais on est là au moment c'est le cas tant on dit meli na mona kanzambe wa Simon Kimbangu atindanga boye tant les émission yo na salle émission na bi na bataka ezalaka ba biso ya bataka ezalaka tant la taraboye na kombo boye ezaka pamba te na bi secret nango na rombe taper na beti pe na lati na l'équipe mais na la tarabo pona bi et pe ça nini que pe ça makambo ebele ouais, la spiritualité là, nous on n'en disconvient pas. Ouais. Et directement on va entamer ma question on a beaucoup ce qui nous beaucoup la question c'est yanga ma réponse c'est non c'est vraiment tout sur la pepe quoi pour les biki dans la nuit les bonnes émissions les ça occasion vraiment na zone na plateau là on a vraiment tout sur la vision claire yo peut ça ma réponse selon ma question nanga. Avant de commencer d'abord Fali Poupa Azaki na Guinée après concert na période municipale na habité façon yo monel concert le kinda matibele balobi fallait ça Olympiaka et tout comment qu'est-ce que toi tu as vu ele ozo le kelanga mingi fallait community si j'ai moko batu tout o balinga kete on a chaka tout balinga kete jana chaka nini union sacrée moko sala mpo na Fali ndeka facha sala ki ya wenge so tout batalon so teza wenge ba kofi ba wera ba jibe ba ferbe donc union sacrée wana kofi pe na azana kati wana azana kati wana bango tout hein net union sacrée mo basali contre Fali et le retour au sala ata boki so ya pembe les rouge donc dans cadre mabete concert à Bandal ya qui réussit voilà qui wana non je parle d'abord ya Guinée après tout zo ya Bandal pour développer obo namoni Congolais linso Falite qui muté ma beka ya comme moko longwa ke beta Guinée on entanga ba combo akene beta na stade na Guinée nan mutu moko longwa ke beta na stade comme ça obeta azate bouta la ka Fali bouta no binoti ata concert simba donc ba concert a Fali tout simbaka tout nyoso te simbaka bon monde ba bazo yemba isengo sali plein mais congolais na ba Guinée bazo yemba banzembo Fali azo cha micro lingala mais congolais kaka pona ye si batala ki Fali donc baza si ba cibla ki Fali donc ba Fali to kende ndenge nini nga ko kama ngote ezatanga Fali taba bokele mabanga ata bazokisi ba tie ba mbeli ba fingi ba sali boy non comprendre parce que depuis époque na ye azapena na succès donc succès ba ebla ki ndenge wana donc ata sali bien ba monoka mabe parce que bango bazate donc bango tout donc ba mise congolais mito mutaza azate
pembe na fali azate yango mona ba fanatique na bango ba di sani moko mais tu dois défendre Fally parce que tu as vu qu'il fallait avoir à chaque album depuis na droit chemin. Ok, musique maso ok na mwana. Voilà petit frère na yo yango no zo ko défendre ye ou bien quoi. Ata so moi caméra ninga sala comment on a habité. Et notre gars. So ko tourner ka mutuna albaka mam fala sala. Muso ezate. Eza pona ngaité. Toujours mon nango. Na mikeli ko to lobate. Ola ngana mena on a kini na kini na musique betaka a Fally. So ke na ba bar na ba 13h 15h mon ba ready ba obeta. Bati ba luambo banani ba muswa ba beta raté atala ba 13h 15h wana bato ki paraté pour les robana ba 17h fallait banditi tina ba moto bata pousse na nzelo mona ka oleka na mwani na e Fally donc na ninga mabete na mizo za Fally nazo défendre te pour na sentiment mais non ata bato ba défendre Fally ba otala ba mazo sala so mutalobi mabe Fally za mutema mabe congolais si ba yokani ka ba sel mo groupe mo boy contre Fally eza mabe il y a un monde pénétré il est pas dans nos qui pénétré tant on battu le belé ça a autinda bangote atina monter Fally OK mutalo ba mabe a finga so ça va tinda bangote mais ngaso muta côté le Fally ata fingi na sepela na d'ailleurs quand mutu ka ata so ka fingi na ye mais ce que les ara pour intérêt Fally yo sepeli na mais ça c'est encourager les bazo sala bango o bango bazo sala ya mabe makasi mama tokota pena pour mon place na roye soke na ko toboka nga yawa parce que bazo sala eza mabe mingi parce que mutu na Guinée kuna bino awo de to vandia miseni congolais to ta conseil libane te Fally azate mais il fallait beti te pas utaki ba Guinée on a bisika zo ki accident wa muke ouais wata petit na mais tant tu na bongo dans la mingi mais aux émissions OK non OK ne consulter a ou ta concerné wa muke wana hein ba peut stade hein tout ça m'a Fally héritier petit na côté azabi que vient na PC là c'est mon petit na PC mbote na mito na choité wana ezabo ezaka ndinga babetaka awa moi pas beta kuna zenda betine awa na Congo ni babeta na Congo akaka beta la bonga ezali wana ezako ko minimiser héritier quand même eza respectueux c'est quoi tu na fana sani yo epsanga réponse en fana sani alors héritier epsanga na ndinga na sani na ke na héritier ngona ya bani pena na bi musicien ni ya Congo na pe na pesa argument non que auta ipe ko beta na Guinée ça la on est ko beta oui à moins c'est que Fally abeti na maman botika la comparaison héritier azo ke ne malé ba sa makamani malé ya ndeka ba beta mikemike na bango ba ke ne Fally botika biloko wana na stade botika lo beta jamais au moins ezale ndeka baza wana ba obeta jamais pour ça ngambo eza grave Fally beta na bien toke musikate auto beta na Brazza mutaki azate stade eza kusaka na te stade folio tonda OK ako congolais na biso so ko beta ka zo tala yo azo surveiller yo eleki ndenge nini mutema mabe to lingalite musique yo matandeni hein ba yo moni mise to ba nti ba ebele bazo banga siko soki na beti bo simbite ba koloba mais fallait que so na beti ko simba donc fallait partout ko beta eza na sentiment te pour petit na non na mito zaye azali numéro 1 étoile les amakasi numéro 1 na Congo pe na Afrique azo bunda na bato donc obligé le stade des Aki on a plein à craquer donc l'Inde a ressorti mais la Congo bazo boya ngoka non on a vraiment union sacrée ndenge basangana la basé belé la carte donc pour moi quand il s'agit de Fally bato bazo ndimata baza ba minemi mais ba olinga ka basangana poka ba détruire Fally ndenge lobika eza bongo eza pas si pour changer bango OK mais na 4 temps ba fana na ba chambre na bon na ndako bien na wese avant d'azo suba abia solo Fally pe na danser mais na miso bato boyo kaite na banda ko mise tu wana ba warrior baza bango na bona bana bango ba melaka ngenge omona ka JBT olobi omona ka JBT na concert Fally jiba na choite azo kanga bana makasi me bana ba dit papa moyen te bana ba kokite yo sakana na mto Fally eza blague te mama moi mona aba lingite eza pas liberté d'expression na poto kanga bondeni ba tout ça ba kanga me te na mito mutema ba congolais omonana ils avaient Fally bango Congo balingi Fally te donc ba musicien congolais na mata politique bazo kota makambo mutu moko ebisinga itango sala émission na camionnette tourner kaka soki pona nini aza camionnette pour camionnette za vraiment camion mo ya muke no ya ba ina tuine bo ngingenda lukoki papa français les bazo pomper nga kala na ba ready tu ba kazani su mwasi alobi abinga pe nazo kanisa camionnette mobali non eza komo moko entraîner nanga pesa ngwa tona sala ba lit nanga la kasavu na makasi wana ekendaka bongo etikala bongo vanda pe kaka e fulami et kepe poto sel makamnango ton vrai nom c'est qui ton vrai nom oui vrai nom Kofi bango oui comment bien je commence à Gwepa
Ah, na yopé. Antoine. Agwepa, on va faire la biso boga mais respect. On a les gens. Parce que lui là peut comment ngai. Et puis je vous otala. Bon là ça 8 ans garde quoi Kofia. Oh, ya solo wana. Ouais, on a fait dans na de A à Z. Donc moni je me trouvais dans Liège, to vandi gato, to vandi ah petit comment les arabes là. Il vivait comme là on la camionnette mbola. Ningo yoka kaka. Siko on a dit soka na kisi. Asala tout kaka ti alonga kaka. Na bimsa makoma na PC yango. Ah, et ça comme tu vas venir venir. Tu es conseil mon aller c'est quand vous na vandi gabo. Na jouer, tu es nos têtes, tu es na côté na dans la matière quand on est ma papa a betinga kombo wana. Ngapela betinga kara mais fallait dire. Na betinga kara. Ce qu'on a betinga kara a sangisi na camionnette. On va éviter ça. Non, on monte là, ça va blaguer bien, on monte là petit keba. Non, le kela. Ça combo fufu mando tu on anda kuti. Te na boité mais comme on c'est kenda kenda. C'est ça la salama. Faut bien ngala la kenda. Comment on fait salama maman. Comment c'est kenda, quand on zo asimate. Mais so ta benga kombo na yebike. O penza na on fâché pété. Koni so benga on keba. So yoka keba. Na fâché mabe. C'est ça. Et vendre kenda itikala. Merci beaucoup doit évoluer. Merci. Kamel le petit-fils de ses ancêtres. Merci. On va maintenant parler à concert et à municipal. Concert autistique, ils ont ça la missionnette et belé. Il fallait ça la Kimpiaka. Toi, tu étais là. On a vu aussi sur le podium. Tant il fallait abaniko abi. Bobeta maboko pour na vie na camionnette. Na ebita vato comme on a point wana. Tout le belana sur Piaka. Est-ce que concert ou ça qui vraiment Piaka? Non, il fallait donc oui, mais sur un concert wana ko. De bato ba ozela kaka mais conseil wana ozalaki na kati si j'étais là na kati mais na ebité bato eloko bazo lukanzo ebate ngana na ebisa ba kaka batika hôtel la fali o to fala osala et la mato ko la tes habienté makamto to fala osala les habienté ninga bazawana ko so ba hôtel ka fali ba ko avancer te pour conseil a fali tout eza réussite ba beti la mabele na ye wana bazaki bandal fallait vous mettre la plein à craquer ezalaki plein. Ezalaki plein. Na ebité longi bazo luka eloni balingi nazoka bango bana bazo lobala na ba émission concert a fali likamute bo bande bolingi ya ezalaki plein sko bino sikoyo bo proposer biso nini totala ta bino calendrier na bango totala ta bango awana kisasa libanda ko te wato kesima awana kisasa totala ta bango kaka fali ne bazana ko ba ba beta ke esplanade da pays du peuple ezalaki plein la francophonie wana la francophonie ba tu appelles makamu voilà to calculer monter voilà gouvernement francophonie comme makambo to wana tina mokote bo beta donc wana to tina la moté hein donc ndenge za wana batu bazana scope na bango kaka fali mabe donc asala bo mabe mais bango sikoyo bazo proposer biso nini so kaka babimi na ba journaliste wanga pambala o basala émission na bango na landaka bango so ba ye balinga ba lobisa bango po ba finga fali ba critiquer fali bon etali bango mais biso tozo ko avancer fala tala bango te fala calculer bango te fali a donné. C'était 2 jours qu'il avait lancé le message avant son concert. Pembe. Bawario va respecter Pembe. Comment on a harmonieux les artistes na Bawario na ye fala zotia micro Bawario ba bekuto afanda kaka bango moye bango moko bayimba. Na bit harmonieux zala ki wana sécurité. Comment tu as trouvé? Ba fali arma musani ka micro. Mais sona zongi sima. Nga to sala ba festival na redia. Pour nga garde quoi redia. Nga to sala ka bailo. Ngani na bima boye bo ongeza ki na okesa ba bwaka anga ba concert ba bwaka anga bona bo ongeza anga tina kinti poto nga sala nga bimisanga eza bailo kanto eda miss ah tu peux ko fêter ouais to zaki na 20 ans je crois hein si to zalaki na ye to agini wana to agini na zaka na ye po imta sala 40 ans merci Mutalika pour bailo imta sala o na redia uza so pour redia ki na ara moto makasi redia uza la place ko tia micro boyo sentir bona boye mais ni alba toujours to zana bailo mais mon succès au wenge sala mais va falloir ba sala redi fala sala ngo yemoko sans papa wemba olandanga eloko na bango lelo parce que batu mingi ba beta mabaku na ngo mais ba na raison autant c'est pas on ba redi longa la vivre la musique pour succès ko makasi mingi redi azoboya ba ko mona nga ponga redi azanga na lobado pas nga na redi to sola ndenge mususu même c'est bailo batu ba déclarer que longa la vivre sala orchestre na yo pourtant ko kipino kende ah je pousse ani ah j'étais succès pour dire que la succès on sera raté avec la moto moi sera raté même là bon mon maman ça mais redef c'est nini abi camionnette ba doit comprendre été bazo mon succès nga ba mon papa mbate ba mon profiter alors ba ngalo mo ndemo parce que mon qui se rappelle moi mystique na message arrêté abalanga songa na longwe lelo papa wemba ngam na simi viva la musique ola nanga tant on a relongwa parce que papa wemba la kofi ba eloko moko ba comme eloko mon air moko tant on a relongwa na on met ma succès viva
beaucoup la otika ngai te oyo redi aloba na ngai si abi soki na meko kende kaka na sala mouvement nga redi beaucoup la otika ngai te bon nga pona nga na ebité le musupe akendaki enga osimba le musupe ala raison na ya nga na kotala te kenga bailo mais tout monde ba fali balonga na ba quartier la tête Kofi il est toujours Kofi lo mi eloko lobi angwana eloko lobi non na sens que faut eloko ko bunga te omoni viva bomona musika viva wana nzolo bana redi sans redi avec son viva te on a expliqué moi ça redi même redi on va cacher musumu na vie beaucoup même camionnette là bala moto na yo ndengani donc mbongo ba pesa mbongo mouvement mais redi faut musumu à côté bien ko matate ok olandanga redi na 600 ou 50 peut-être que concert musumu à viva la musique to koti boye aux obligé beaucoup la vendre faut payer moto papa wema bino tout so redi à côté abeti 40 voilà bailo ça la bailo abeti no kara to continuer Nathalie peut beaucoup to leki après l'inspiration maman c'est la kaza les esprits aura mo do continue na makambu okoti quand la porte té OK et parce que la redire mon son bailo à mon mystique to que to 20 moi 10 minutes to zongi to saluer vie on ninga donc omoni fali goyembi ça na choité omoni Michael a oyem saté mais so akotika ka ali so banze beta otala kaka bazo yema bango moko mais fali asa na choité donc si ça fallait comique so ki abani ka nzembo ba fan bango moko abatel mbongo na ye mbongo ezali chenza mais afani na ya sani hein et surtout que ya za na ba date belé c'est na fois za ata zo emane tongo tipo ka forme moni musicien vous ezala kaka tant aux ba concert na yo so oza déjà que na robeta lelo tongo poko ezala mais yesiko ana choité po donc public donc esengi asalani mais vie bazusu balobi eza po akoka koyemba te performance live boezala na te yango ba bawe bazula na ke musika te na monaki wazeko kutu 10 personnes mo ba yeme monse mo ba pesa mo micro wazeko monaki onte monaki JBT na vana koyemba te na auto moni na francophonie JB voir bato ba kosa abso to ta bona télé ba bato mona ko si basila ba voe kufa na ba bongo te quand même baza ba légende na biso vie alors la combat batela komboko o ba salité bo poani comme nene bo tika ça l'émission bien on va cette émission ayemba ke to munya zo ko yemba te soki omba soki nzemo yemba ko jiboka ke ba komi soki voter soki musique elingi souté botika olobi moni soki musique elingi souté il faut batika ba vie ba forcer ba za bato ba viete yo bien on va faire pour par rapport à baza mikolo et puis na atama ma musique par rapport à nani butanga ka bango bongo ba nyoka longo baza ba bozi butanga ba bozi te on va faire ba viete butanga base bele ba redia misi base bele kaka débat toi là ba mo tsa to panzi likolo awa union sacrée ba konza union sacrée mboso na ba tsa ba to panzi likolo ba na cc wana donc bazo tinda ba to na bango mibale wana OK ba vie base bele ba fa non calme ba to na ngapela base bele qui parle na marambote mususu bazara veni mais j'ai bien piano qui parle na marambote yalinga falite olobi jibalinga falite muketa koloba makambo te vie non so na problème jibata mukalinga falite moninga na garde kwa jibe na garde kwa wera ya wenge na bango moko na bele tango bele na bi bango ne bazala moni bango bazamite mama be ya kusakala te ah bon ale pela lela langati abi vie moni batwana ko ti ale pela sila bongo liko na bango vie mama minene bozo oh maintenant speaker wala bazanga na bi bango ka poche na ngai ah bon la mitema be mi bale wana baba tinanga na lipo na bango te mais parenthèse kaka ko qualifier ba mitema be par rapport à quoi makambe belé benga bango bazala bango kaka OK ouais na bi bango bazimba ite ba tumusu ba ko ya pe ko zo ala balingo masolo wana te webi to beta conseil mona kwa boulevard wenga ve panzala OK to ye to koti mais c'est Simon Epsinga non abetsa bango na kester comme kester acha bon panzi likolo na ka malobane mabe bakangele kanda Kester a okita to baka aussi là voilà ninga c'est Simon a proposé que Kester beta to vanda na boye quoi mais il était penza quoi oh kama so na bi yepena te je vais il était tout quand baduka bozi a utane so wapi ba fu ba beta na grand-père ya quoi boulevard ba boya Kester bango wana pourquoi soit bétinaire au matin au loba parce que balingo ba ça compliqué donc ça très compliqué mi balé le monde qui va passer là mboso na ma passe na bat baza très sur notre sujet n'habiter batu balobi fali yazaka mutu moko to ebele ya kakipa kakokolo ouais akipa mama kambote asemelaka na mama kambote mais balobi a répondaki
na eloko moko faire ego la lansaki na appel ya francophonie faire abaki boya to lakisa bango ke to leki bango ne belé et puis na concert ya municipal tout moni fallait ki koloba biso to zala ke belé te mba to zala ka partout ba veut dire fallait abete ki mo ba pic moko les gars ya faire ego la ba congolais bana ba to ivoirien ezaki na bapage bawario babi aza papa kakipaka kokolo oyebi a répondre na makambu ya ba congolais vis-à-vis na fali pona congolais hein mais ezo sala nga pasi mingi ba so bazo nga babimisa fere ba luka moye ba luka to mona misu kaka so bomoni loko mo bosala en polémique te alobaki bongo ninga alobaki mais na minute so do vandi nite loko mo bongo bosala en polémique par rapport à quoi bazange donc ah donc fallait le ça le barako faut le qu'on solution te ezali ka muto Hollande ko te poser lango par là fallait dire quoi biso to za ke belete mais to za ka partout il voulait dire quoi mais au moni kala ndenge nani mboso ko ba za na banzoi OK que neti nzoi banzoi ba partout surtout biso banzoi so meki to leo ne fallait le bit dans sens que la minute yo nanda donc wa za partout na ndako nyonso to ne to za donc tout fallait oh ele ko lobby tinga to chango to balusango te fallait que succès na ya azala batu partout na sens normal na sens très polémique be proverbe te albe normal pendeza ndengwana ela ninga mabete ba msufu ba luka ba luka ni non na sens wana te to za penda partout OK to za partout ya partout na sens mabete rien à voir comparer na ba ndenge ba OK non que to albe na sens normal da robeta concert awa alonga ke na ba Congo ke na Pwilu donc to za partout à ta côté monsieur bato boulé que wayo ça partout c'est tout alors que betina ba Côte d'Ivoire ya 4 kuna ba bandundu kuna be to mona bato ba yemba ba olela ouais na ninga mabete wala ku te za biloma mikemkenga na tala bango ba ba polémique ça ngati ba comparer faire na double stade de Martyrs en 2024 en octobre mais habité pour les envisageable est-ce qu'il fallait il est déjà prêt pour affronter double stade des Martyrs oui bien que les ouais abetara Zénith bato ba abetara double Zénith bato mona nti a ça la blague mais succès moi to ngala makambo moi to makambo ça faut oser OK mais ouais rappel double la betara mo retondaka te olobi double Zénith toi là balba on bete mo retondaka te ozalara mina na wera tongo puka kezo tunaka tunazalaka so zapper l'empêchement surtout dans la ville mususu ba monde nazalia eza pour que se fantete surtout ba mettre tu a poto ba contrat minga poto ngam na uzwango OK toi ki ngai mettre les mabe mettre John Moïse Azawana Poison Gorbachev et si les ba mettre musu ba to sangani mettre ba contrat ba komo la tangi wana ka biso mtozo ba contrat double Zénith on va betra net ba lalaka wana ou bien comment voilà ils allons vous on palette abeti azongi ayeba tupe bazaka na kati te bo futi tike o bazaka to sani batikali kaka bazozela pour fallait lobby ba obeta ngo samedi dimanche ne ezaka ndenge ni je comprends te pas mundelo la ba obeka no na film bo vala police ba conseil sili bo soki ndako zala mosolo zala pe na bilamba so conseil la tali sous OK on va compter on doit doubler ouais ndenge uzala na fallait obeta 2 jours na tongo to panzani mwana na ndako na ye na pokwa oui les sous donc so mtika lelo na lobby ya te tika lelo ngo ya lobby te ndenge wana te ça ndenge wana plein kozala si obligé et tant fallait le beza tango fali mais bato balobi peut faire goal la pas zongi na terrain depuis stade des Martyrs ne wana on dirait et propulsé sous sa zongi na concurrence na fali oyebe le sexe nga yiko déjà faire goal là nanga ma prison pour moi la autorité prison na moni faire le prison abelo ko salate olobi tant mais prison faire abelo ko salate tia ki wana kitikin ba yambi ndenge mo mona lela te a on dit mateke enga penda a modi makamo bandi a chi data cha data on a loyenge moni faire data cha loyenge dit pression et les cas qui hein pression na loyenge mais ce que place a combien na makamo pour aller faire bien moni faire la na wenge a mutalinga kisi olobi faire gola aza mutalinga kisi faire yo mta kisi et pour tenir par la speaker faire gola linga kisi ngamona kangai na toilette na concert à maison mère autanga doa olobi ouais wala makamna yanga na suba na moni faire abimi signal faire kisi wana 1 na leki oyo ki bien voilà 1 2 faire là na bien tangu faire alobaka AFC etinanga kenda déjà pire we wasenga kipunya kufa abina wasenga benga ave po mezawa faire alingi ba sangana na ba kana fali ba sala mouvement bon ensemble faire ABC
wasenga bengi ngai azuinga avende ni bien nana fere awa alingi nini bango na fali basala mouvement nana bien tangu après ça no pozo le moment c'est important merci tango senga basala mouvement na fali wala fali aza wapi na quartier latin wala fali na quartier latin on se faire ali banda auti da bakadi manaye bona boye akoti siko na quartier latin nanga OK akoti quartier latin nanga siko tango senga benga ngai asolanga la nanga iwaza ke la nanga za na quartier latin tango senga benga ngai ayepsinga abita obengo na fere babenga na fere bango na fere venez ni faire pire petit pour le na bossa sur faire ka moko ba lelo na opopoler ba to critiquer mais faire les avec premier voyage dans poto ta ba Londres ba côté concert à Paris donc quel choix là ta ka wana concert wana catch nanga basket nanga sika c'est important to rappeler te na solo ba yoka de non na kabela ka bitonga ngala maître na kabela point ngala pesa miselo ngambola kabela ngamona ka star ngamona za na combo na danser non ouais comme d'aller là abino petit ouais ba ta poto ba pese plan mo pour là ouais talika ouais na salle abi hôtel comme la garde quoi ouais to kinda chip atalika nga abi pour ngape côté la moi jar la mettre mais ça au sentir kameta la ka petit lo kala tipo na ouais boniko na pese basket boniko na lo ouais boya ouais bondela ngati na longola na pesa ferré na ta plan hôtel lo kala makolo wala pire petit et les cas na mito soki wala kala les siko tango senga benga zwinga abina non ndenge zawa a passé à faire na je faire na téléphone abi venenge za buna na beto sala mouvement la fali wa bazaka na quartier là mais to longwa to ke na province to kutalanga na ngai yo wasenga fali to solola to sala mouvement wala faire epsinga boy ngako ko simba lo faire abinini côté ko simba yeko côté na zonga le simate ako simba na cadre na lobaki yango omoni bango mona ngama musika na sens ni pourtant na poto babeke mutu na simba omoni nga na utana ko simba awa na potope na okende bamboka mu ya kosimba simba osenga tino veka mendinga zaona amuta makambo parce que yé faire better en sens que ngai comme yé kosimba ondima nango to kende nzela ngo donc yondo kende ko la nazo sola na yo OK balamoko na benga fali ngabi faloza o vient na ngabi yaka fali pipi fali ko ya ngabi nota pour mes ngo yo faire na osenga ba bengi ngai o lobi nini pour ça le mouvement fali tellement mawaka tellement ko faire le midena liboso tatolo bakako moni fali même lelo rambo mama sala bien te pona soki fala ndi mona académie ndenge sala maka académie wana oya bango na faire so basala ka moni quartier la te wana ndi ba whisky ko faire melaka whisky moko bouteille et moko mani bala ko matala 5 dès que mouvement ne kufa pe na ça solo il fallait que ngani vieux na ndinga bien na sala moté abi faire outi atambul ni trop ananga mabete kune simbite tant to sangana so za pina bakamina mabe nem se simbite carré na ngaza no boy propre fala boya na azaki déjà visionnaire et baki déjà ni nazo luka quoi fala boya absinga vie na sala moté aboya na wana na kema makisi omoni faire concert à betio soki gigo la kufakite moni concert à faire na le faire moni concert pour faire na nzemo la marché à ça bizorbi na wana ya le côté mais faire un mystique faire alingi kisi alia ki gigola yem talia ko au moins ne ba lobaka na ndeko na yo na zo misa na lobi na yo na bi non le ki na me alobaka ngo grand so grand frère nani comment est tout nani et d'abord ça wa mobali wana nani le alobaki ngo orli le alobaki ngo au moins ngake musika te au moins à part orli nani petit nango yo ya na faire ya la bangali petit nango nani orli te o so chéri au moins chéri moni chérigola faire écouter voilà petit dans la propre au moins moi ça chérigola faire la laï ouais petit au moins même sur le moko dans la télé ça au moins pour le au moins on a dit bon pour la moni ba petit on ça na fali yo quand bien après on beto makasi Tansko, omoni moi ça chérigola. Ba petit na bagi ba staffa ya quartier latin. Maintenant ba petit bagi staffa quartier ba quartier la petit mo ka bongo. Mo petit na ngai basi sa ko faire botsaye, ko faire ticket na kin. Petit on fala zonga pour na mukanda me ko tu casser na. Maintenant omoni petit moi ça chérigola. Faire oula la pa na ye. Na maison mère faire la kuna na orli.
Moi na Orly, ville moi za Orly, comme na Orly, faire là la pas Thierry Gola. Faire là la rapuna pas na so ba na ba maison mère grand na Mais maman là excusez-moi. Maman. Maman ba le ba do c'est calé. Non, c'est que petit là pour là moi ça Thierry Gola, petit là ba do moi ça va misa quartier la terre. Petit moi ça que misa on les a quand même petit autant on le baboye ils ont les été moi si peut-être à tiens na palais vie. Baboye na peu. Baboye na. Petit là ça peut il y a faire pour la faire écouter. Moi petit na ngana na moni de faire à baby ça. Moi na clinique, moi moni petit, moi na moni petit à propreté. On va compliquer un petit nanga. Mais ah qui toi quoi? Petit nanga, un petit ça va bien quoi? Mais moi na me pose avec pas le belé boy. Petit moi va tomber là 8h. OK, à 8h voilà. Mon mina va côté moi petit ça va souffrir. De faire on est petit là. Ninga ba la blé blanc là nda pour na moi ça tu faut aller. Petit Karine, comment Karine? Ah ça. Aliana biloko na ndaka Aliana. Aliana moi ça ya na ye. Faire un petit. Oh, c'est pas malédiction hein. C'est quoi là on va ninga mama kisi. Soko tali via Thierry Gola. Faut mon aïe, c'est que n'aime pas comment masanga. Tu t'es na tongo mon. Ngala pour un bureau, na parler mon agrini, na mon Thierry Gola, mon Thierry Gola salité. Le gars m'tali boma, na pas petit on sur la boule à faire. N'aime ça solo, on a ce mon faire quoi. Thierry Gola n'aime pas kufa la place où ya kufa monsieur. Ya solo on. Thierry Gola muté pétera bana kala, mon moto Thierry Gola bien té. Non, bébé ça va bien bande. Petit na ngai Thierry Gola nga penda. Na mo petit lango masanga li boma, là na bien. Thierry Gola on a le baboué, on a Thierry Gola, viviente, on a tout le monde Thierry Gola, 8 ans en grille salité, et petit rien non. On a pas ni, on a beau. Boni, le faire ni azala ko, azala ma kacha makabande ko famille na yi. Azo utiliser bango. Oh, camionnette. Non, soit non. Tout ça qui est sur la double stand. Non, soit là yo, par contre jamais stade faire tonda. Non, soit non moni. Na voix normale. Na voix normale. Na voix normale. Mystique à mystique, c'est ma mystique toi biso. Moni fait azam mystique on sera ndinga zawana. Na minito ndinga zawana. Moni azana bouddhiste. Bouddhiste à qui c'était? Azam mudakisi. Bon mélange à makamute. OK. Bon mélange, n'est pas prêt. Ah les gars mon kamute. Ya hivi ngapele ngoli sobia na ngamo na Londres kuna mystique na pese ga mote bisika za. Tala faire rigola, na tango ma Thierry Gola, Thierry na ngola fala ku fava. On a solo Thierry, ya mo fo en baxate. Ba sa sangani ba linga sa sangana. Thierry Gola. Vérité na biso. Na ko to na episode, omoni état na beta wana. Oyo ba commissaire danser. Eza pour Thierry Gola pour nani, nani Gigola ku faki. So yango te ngo sala plein jamais. D'ailleurs so asire biso o ba ba ye mutalexa ki le. Na lobi na yo ha. Bolanda faire vina ni okine siko. Bolanda ngala ngala descendante. Na community mbola. Naza mutu nzambe na sala kati nanga. Bolanda via faire nde okine. Ninga zana tanga vani bo ko sa ba calcul. Azo sa ba calcul siko naza awa concert wani sili na sa ndenge ni. La kisabiso. Ba programme na yo la kisabiso calendrier ninga zawana. Azo la déjà calendrier on peut aller 25 hein. Na lobi azana ke msiko. Tala. Bati comme ça faire munene. Azo ka pasi. Faire azo souffrir nanda ko bazo zala te. Azo souffrir. Azo la te, azo mona ke bato ba ke nanga nga ke na bitumbu na bandala. Parenthèse, na vani ka boye kamé timbola mtama kasi bana boye leki nanga bato menasa ya mwasi. So mutanga côté ba menasa ke mutanga za yanke. Le ba yebisa masangwa bona ke na moni sola. Ta ona ke nga zano awa public ko mja kuna. Voilà nanga bazo ke ne kamé timbola zo ya. So mtema nanga sala ku pojola ba yanke. Eka khate. Ye bozo mi bangela na mais public ba sir na yo. Tant to koma ki siko jo pa ki maki. Ye pe accompagner ke ba te public ki bisake. Ngana mtema nanga yo sala ku pona ke jwana de fate. Ya on m'a fait. Faire des gars on va dire ko na mato to tika zo nyo ko mato souffrir. Te vie faire azongi na marché azo tia bino mal à l'aise faire azongi balobi stade zongi si faire mikolo azana balobi ni fallait attelemi na feu rouge faire mutaza na feu vert yo c'est que sanga ya abi succès moyen te makamutu moyen te ba matza faire za bino ba journaliste olobi biso na to chai botika komba ngo boluki bon moni fali na bato bazol ba fali po bazo tala ah beti concert balobi lié mais faire eloko ezala ngo te mais surtout les gars na télé faire na faire bataillon sacré faire na faire donc bango faire na faire wenge bango faire ka kelo sala zate na mon atata mutu nga pire nga fala avec faire avec concert à sala bifte ka sakanate ye moko soka ya munene soka la bango bloko ya ye moko kolia na mona be invité te azo sepela na champagne soki 20 zungu pour la stade do bangi na passe pe nako na tata pe na kasala nga fali mais mutu ma do bang wenge ko ah il sacré wana et ba ba passe n'est fala ça non boy moi fala ça c'est pe la bana na bango bazo zo relève te relève na bango
faire boire le babi misi ban ebele quand même na 5e génération toujours mona ba héritier baza ba bina filé ba koko ba fabrigas na beteli wera maboko kutu na igp na bina filé na petit na tongo petit na neto sola ki kende ka bongo donc koko pa ko ti kokolo lo po igp abimisi ba na lobi na quel makambo ba kokolo na bango te ba na itali ngai te na minute eza fali omoni ngeza wana ngelo esala nga passe eza nini wenge bandimake moni wenge bango tunde bazala bandimake mutasi musique na biso siko eza fali faut bandima ye faut tant ba ondima ete yango ba ko souffrir pour fala ces ans muke moni fali donc na ba ko ni bozela et c'est mise ko sa somba avion na mtia Gims a somba, na mtia. Gims a jana. Na lobelo mo te arranger toi. Arranger. Ya yete maman ko ba ko dizanti. Ya yete. Ya ye. Ye ba te. Ba binde falinda ko sela ki o fali wana yaki longo za yete. Na sombi te mi sa somba jet ya mi se mo fali Gims a na mote. To ke musika te za yete. Vérifier ba tu. Ya yete. Ezaya nani? Ezaya yete aluwaka. Ah vie. Na ko suppose. Ayaki ana francophonie. Bon so ya na ngo fa pe mbongo. Yo ne ko ya jet na biso ka mbongo. Ba luwaki jet. Ah. Ya yete. So ya yoko o sepela to koti mbongo na kesi. Olaninga koti na poche pour jet na yo mais ba luwela ke ko luwele. Parce que ma solo ando fali nga za na ko ma mu fali ko sala awa. Bon na ko na salite. Pona yo zo asiko so ke stade parce que na tout na ko stade ngo ke kana formule c'est tout mteko memeti na stade de Matura na 2023 et 2024. Moni fali nga la tous les jours fallait sala mambilo ka sika mais formule c'est yo na ndimite ke alors ça va dire mon so makasi mais formule c'est des années 5 ans 5 ans donc mundu to robimisa bine faire le bakyango ezati ngando et faut na munoko donc ebo dunda pe na o ya robimisa dundiamo eza blague te formule 7 donc mi c'est to romero robimisa o so bimisa mote ba lekite adundi fabrika sa kezebu ke kei bina fila kei na so mekia waze ba semble pas waze kwa ba kei na so mekia Kofi fait les gens des actes Kofi kutu yeba ba melete mi yena donc yeba là ah mon père fait la rapport aux amours de tika tika na utango koki ça sindi ata sindi azo relève là tika vie tika ala la raté vie au point de vue au tika musique point de vue mama ta soute pour faire zonga so mona ça ndenge nini pas zonga na fali pour venir là wana alinga zonga na fali mais on ira soutenir beaucoup plus bana wenge te mon niveau na c'est batu ko fait le mdalinga mutute a sepela la batu vie bandi na ba relobi o moni ko fait le mide donc nga na vana ne 8 ans na bi vie ninga za ko fait le mide a sepelaka na batu na linga mutute ko fait ko matisa yo ako me mutala mukongo pour a sepelisa batu donc linga mutute ya linga mbongo na pauvre mami debilo kwa na vie na mbongo la nanga ko fe siko ngokonda ko ko fe a sepelaka na mutu na batu malinga batu te a sepelaka ne ba bia lo balinga fali lo ke mane mobimba na bana na mwasi bango to sani moko na ba musicien na ba boy na ba sentinelle a sepelaka na batu malinga mutu te quand même bana te bana bazama ki na na sola na yo na ko ta vine so ko te vine yo la so ko te via ko fi la pourquoi na belé eza vie na ko détail ngote aza vie na mingi na ko ta makamete na vana ne 8 ans na yebi buzoba na bolamu na ye OK donc na kota vie na été mais loka na bi kazo souffrir na yo monika komi ko landa ba ferré ba biora pa pas moment et ça fallait que tali te quoi bi ka l'équipe Kofi na mito fallait l'équipe Kofi à l'équipe JB à l'équipe Wera à l'équipe Ferré na ba na mi ke batika na simana ouais et là numéro 1 la musique ouais fallait t'attendre ba sirance belé boye ezo mona et bi ba kolo bazo kangisa bato sia maman basa gote se yo ne tozo comme on appelle déjà karaté na éviter ouais otalaki concert ya vient abiso le roi de la foringa mamakana we rason à Londres changement ezalaki ya salle pona billet balbete kama kité batumsu bazo ya ko critiquer ba beti na matanga na éviter les amanques à respect non we raza master et le raza master nga de kala tezo le balance ya musique ita we raza master moni we raza diplôme nga na mena ngam na chaka na kingo moni we raza diplôme na le raza diplôme le raza ni ngam na chaka na kingo na pa du peuple grand maître bandal ngam na mena kingo we raza nga makila we moni we ko azanga ya makila les tout temps na kolondano nga katier grand maître bandal ba wera tuza na ba big john na ba zefondo donc voilà bandal wera na makolo donc grand maître penda ka maître mbola tanga zwa wala nga moni ngama bango tu baza so ba beti concert
faut na kende na kenda ndi ba mwana ye baza wasenga pisanga no ba faire koti ba pienga bala jibe na wera la choquer ba tangwana oza nanga yo to pesa mo ba moto so ba uti non ezaka ki di ba naki gram naki mutali boma kamet mo na bandal donc obligé so na ye wana baza ba kiti non peut pas solo o eleka je me suis envie de solo na ye wana kozoma de la part nanga o ba bete na ma campagne na ye wana pa wera kito solo wera ka Marie Paul ba binwana ou bien nandaka Marie Paul makela tchanga na télé ko o be sexama nani nga bete ko Marie Paul akubanga wera ndenge moko moni Marie Paul et puis yana mona danser qui danser a komi boya ko mocha noko na patron tamba yaka ba ba kale so toboka ba danser wala na solo ba mise ba bazanga ba kale so bazanga ba couper mise ba ay salité mais so ka bimia ko mi danser c'est ça tamba yaka ba te mais oui mais batika mokolo wa lukuta Marie Paul nandaye tanga lobaka nanga mingi wala mutanga pe ayebi mais c'est ce qu'ils ont to tellement ka boye ngana choqué nga wera mais si Marie Paul yo boka ngate ka boya wasenga wera bona boye wera mama kati yuka kami ngala mbwaka ye pa bwaka yo boye devant Marie Paul a kimi yango wera lobi boko te a lobi soko ate ko baka wera makati abi non soko yo na rappeler abi no so boka te na rappeler yo eloko ba lobi boye na misu nanga yo saka la wera tala omoni wera wenge wana ko abuta musaka na ete nson n'habité comme on a conseil na Londres moni conseil na Londres na mabete to linga to eloko soki balobi c'est là le baka ba vie siko bo aider ba petit na mabete OK bo aider ba petit siko ba sepela et recoki conseil à Londres ba changer salle te ko wera anga sala ne plainte olobi anga sala ne plainte pour wera tangwa moni wera to bi atangwa wera tangwa c'est le kakala moni na poto so mi bozela héritier na mabete héritier ba ferré fali natangi ko na bete so aye azwane batu ke wera pas plus que fali bazo batu ola nanga wera concert na mona kiango na salle moko so ya basket ba kende kuna o ba changer ba salle pour etalinga ite mais na ninga mabete fala beta ngote mota ko maki bonko wera fa abwa kango mais wera ça dans sens ni ba mission ba poto to betité ko zonga so ba picle na petit so zonga ba onyo so mais fala beta te et so pas que grave donc na podium bana mikineti que so misé neti mukolo ba petaka mikineti ba kola tini bana oneti ba otina ba nouvelle génération a recruté quand même ba hérité ba leka ba faire ba leka azu génération sikati omona pas falité héritier ce que talaka de bazalaka au sentir moi équilibre ya wera ni bana moi mikemike ezo simba te na ye na ninga mabete ko wera so azongi yo ko proposer ni atika musique na mashoba mo so ba yoka te mo so ba yoka te ba ko ba ndokia wa so ba yoka te ba no ba so ba yoka te o yoka ko so ba olia batu wi na ndi batika bisite mais so ba olia batu te wi bala na faire bati na ninga mabete wala za gani pa mutu bisika ba ne ba bikila ka famille bikila so ba batika voyage bon na boité so ka zongi na kin abeta ne concert abeta ne abeta la salle na bango to beta ba concert à $500 ouais asa on la kin mais pour l'angai tango ekoki mais to moni pe Sankara pembeni ya wera batebele balobaki bazaki na besoin Sankara ya kofinga fali to moni ba piroger ba yaki ko loba ba odile manzaka ba yaki ko loba mais to moni bango to wana batikali quand même Sankara pembeni ya wera son elinga ko loba nini ke wera makabwana to akipaki na ngote donc Sankara na ndenga mabete Sankara za wana albake fallait examiner dans France même nenga comme ça bon zango lukuta que non ka bon te na kota masanga to petit na posa si na beta bilong yoka pardon yoka na kota ngote pardon yoka Sankara nenga accompagne déjà que wera a comme na suka a ko finga falite avec relève avec nenga za suka lipe so que lipa ni katani kuna kwanga a ruya pa fali yo Sankara mwana na timba avec na mito ko wera skizeka mais ngala ofika olobelo ko ninga mabete sanga ko lobelo ko te ebike awa talat basanga na wera ebike so tamlo na wera la Londres ba to la na ngoite ataba ke place ataba café tala wera pena na suka ko ayebi sa bolu ba piroger ba tika même ça ka piroger ko atazo finga ngai wala apesa mo wewa mbola apeka wewa mbola piroger atika na ko na poto te piroger ninga ka amaka saka ko manquer wa respect comment tu fais une Sankara répondre te jiba manka nani wera manga papa ema jibe manka papa ema bon la musique que na ndengo wana na biki jibe abangaka papa wema ngala zolo wera pe pareil bon oui
Mais fallait jusque là, non, tout le monde était biscuit à mon colo. Si il a fallu, nous comprendre, il pas fallu comme ça, a commis vantard, fallait comme mais ils ont succès, ils ont succès na yé. Si vous avez qu'il fallait qu'à terminer la pointe bandale, non, na mieux, et c'est un ramakambo. Boniko. Boniko. Puis on a makambo, comme makambo. Bano beno blanc ah boniko. Attends, tu vois ben na balonge la kinda no lela. Mala kinda na za kamit. Ba so tu va me kilimbola wana ko. Oh bana bane balela. Ba mona naza la komona munele boy. Ayoki mpungu li bata ba yoka makambo mo. Naza muno quoi. Ngatika tante bon fali siko numéro 1. Azaki toko fala za complet. Donc faut fali monsieur quoi na Congo salate. Bien ngwana. Moni fali za bien moko yombo ba finge boy ba so pour fala za complet na nyonso. Na nyonso ndaka no donc ndenge za so tala fali boy miso baso ba ti fali changer chaîne wala ndaka monsieur za bon. Ah bon quand na lo maita bon ma ah mona ke maman autani musique mais yo jo beli boma te fali na ebité donc na mito ba o ba ebike wera conseil na pesa e Sankara yebi Sankara za wana bo mata bo kita asi ko finga fali jamais pour que relève c'est salam relève c'est salam mais relève que ça m'a fali ndengene Sankara za wenge relève ça pas faire ou bien d'abord ba héritier quand même au monde a que ceux qui fallait souhaiter Sankara joyeux anniversaire nenge tambula na nina nenge aboa karango ya wera to mona ngote pour réserver l'ingité non, Solano Karine. Il a fallu au sentiment que il fallait ça souhaiter au jour d'anniversaire. À ça la route en moté. Mais c'est que ça considéré ça merci. Ils ont ignoré qu'il y a amitié na bango pour. Nabi malam mais ça quand tu as la musique ami ou pas mais tu as l'intérêt na yé. Abi que fallait ngazawa, abi que fallait ngazawa. A aussi la réalité. OK. Donc fallait prendre ngazawa pour fallait travailler ka. Moi travail a fallu à travailler makasi. Donc, il fallait azuma makambo oyo mopa na pese le côté travail ko faire travail makasi a tchaka bana a abi oyo ko faire biko o musala na ngai gagne pe na moni ko fi a travail makasi a tchaka bana nyoso pe na musala na fallait pas la ndam. OK. Mais so ke ba studio ba wenge maman ngana so ke studio ya kofi o sa di a musala ezali. OK a fallu so ke bino tout oza kuna o sa boulot mais so ke ka ya wenge. Oui, parce que oh non, ouais, tout le monde a besoin de moment. Ça te question d'ake. Histoire que ça dure une semaine, et ça 2 semaines. Tout le monde le colère au Kenya, au Luka. Bango tu vas jimba. Ouais, bah ça va comme. Il doit une semaine mais vous mais là parce que mais Kofi sera banni ma solo. Ah, bon ça là quoi. Merci beaucoup. Pareil. On est en train d'évoluer petit à petit. N'habitez tout Kolanda, voice mon corps il y a secrétaire il y a Cultura PV, il y a Monstre d'amour Félix Oisé quoi. Qui va voir ici par laquelle secrétaire naïe azolo baba propos mon corps qui vraiment commettre à l'honneur d'abord Cultura PV et puis commettre à l'honneur héritier Watanabe ko qualifier d'homosexuel ko ba héritier makamuna sara ce qui est simara c'est parce que abimarana ba konzamboka abimarana bana mibale pourtant tu que héritier Watanabe ça vrai no ko na habité tango yoka qui va voir ici malgré tout balobi qui a sanctionné ma pesi moi punition disciplinaire na kati orchestre et tongo yoka qui ça que na ko ki yango voice na ko ki yango ce que vous savez baté makambu ya bimisi waze comme talo barango ou yemo comme ta bimisi on a comprendre place en bien bébé pour ceux qui les alobinde le président d'aloba qui bon ceux qui héritiers aussi simba c'est parce que aza le président talbe bon waze pour qualifier ma qualification à l'égard de Konayo si c'est vrai parce que bimina mon secrétaire au moins héritier c'est mon petit blog à l'hôpital déjà le kuta OK aza mobali pena mobali quoi mais ce que si on a bien kota na kati ya makambwana ngana ke na loba bien te ya waze quoi na pesi yembote pas ali parce que il peut se rembote mais aux autres tumba bango mais osé quand il solo na reto tika parce que na ngate na pour la boy tout aborder pour la boy pena pour aza mutu aza pire tout dire arracher na mettre jamos et gêner tous les gars mais pena la moto asara no ça la sanction mais yemoko apesa malbane parce que moni biloko chef na lobby ata wa chef na mta lobby ya lo barango na bino wa ngene ya okimango donc on a évité mais la ligne to beto martelé vraiment sur yangote et toi tu penses que moi les disciplinaires wana au bapesi il fallait la révoquer l'orchestre ou bien fa longo orchestre pour là
héritier za mutu si si tali biso bato nyataka nyataka maza mutu vie wana comme c'est na niveau wana ba qualification wana ki bomba emangi nzembo soki ya oyo mama mboka wa o nazaki na studio wana toujours héritier yaki lepe wo raki tozaki na waze kwa tamba koyemba héritier yemba ne sengo na waze kwa zolanda ya makambo kaka mutu a contrôler ba nini finance ya IGF nazaki na studio wana o sentir héritier na waze kwa ndenge zalaki mais waze kwa moni soki ozokoka te olobisanga pamba moni nazina tikanga waze kwa te ezalaki kana lebe olobaka vérité ozo bénéfice que vérité bato bazolanda quand même na film vie non déjà stade ninga soki azosala nini te totika po déjà stade ninga eleki bien te nanu penda azongi nanu mutu te tobakisa makambo c'est pas bon totika penda zonga nanu accompagner atala eza pasi mingi donc via alingi mpenza koumela te sur sujet yango wana directement nazwi la précédente question eza avant dernière question na biso tomoni Vasco Mabiala balobi aza na cause ya séparation ya Inos Bina Rebotulo na ba voice moko ezotambola vraiment na réseaux sociaux par laquelle azolobaki artiste Ferrebola abimala Rebotulo et puis abotola Rebotulo na maboko ya l'artiste comédien Fiston Sai koya koloba bongo na muto azaka déjà en couple on peut déjà ça moi un artiste musicien peut voir ça la connaître ya Congo n'habité tant que tu vas voir soirée parce que Mabiala comment ni elonga la mona kuna voice écouter mais Inos fait que non moi c'était baboti na hein il faut channel makam sur les abna séparation il faut ébaquer moi donc mutu tout ce ko yemba ali amaka olobi donc moi ne ça moi tant yeno aux les côté pas musicien OK tant aux années le côté pas la bine le côté pondu tant les até quoi maté tant yé pas musicien ba raté oté c'est comme bon c'est je les até n'enga pas c'est voilà musa do sala obligé faire ku n'enga zala ko faire n'enga mona moi cité côté faire ku to la ko to na bon faire na yé bien n'enga zala ngaka faire mo n'enga yela ke bon on a bi le côté ntabana pondu a ko tikete il ne pas comprendre quand tu vois les passages à moi si na yé et ça obligé attends par soit il que aller pas faire mais faire répète au moins et répète au moins Instagram na ya anila ngo a boy ko acceptant ba tkal ko bimana musicien mo ba teni na comédien na côté le remonter rebo natala kayo ko ngalo ko sala plaisir te na caméra ndenge za wala pas faire za ke le côté faire obligé nous autres na yebia ngo ko ndenge za vanda ka ke leka ko to ya o démentir ça dans sens te pour la bi tande ba yaka wana ko mama na mona ne ba yaka tala ndenge ba yaka wana ba yaka bien te en plus faire ndenge za na te oui c'est que ça ezaka ndenge ba parce que mabelo ka biloba loba na evie tala pour tant ya faire c'est vanda wana nazoya na keta wapi akuzela pa ebiki ndenge za wa ayebi vine za wana oh ça oh ba lobi za solo eza solo zo confirmer na basuma na yeli musique ndenge zalaka rebo zalaka li lokote akeli taka de faire ndenge fa sukule ndenge lingi fa sali ah bon ça écoute ça ni bonga bon faire mutaki faire mutaki bien bon donc ba le passer na ye ça le passer mais mutunyo soko on a ramené au mono. Il y a pas danseuse. TV quand même moi ça n'a moi ça libala comment déjà moi ça libala comme ça babilo quoi bon ouais bah attends mobile là on a choqué. Na lobby hein. Ça fait déjà na lobby hein. Ba mibali on a tout ba senta mais quand même na mobile na ndako. Na mibali ba mibali ba balaka. Neti moi la moi si ay nenga bimela wana partout on les capo ba lancer les ala ndengo wana. Même pour ba musicien tant ba yaka ba nyoka mati. Ba d'autant oye na fusa test va pas question déjà test va passer la cara ba otalo na boy to so yo mwinde ni ba zo le lo mo boyka ba talent de yo mwinde ba bi va critiquer non ça bi moi na mbo kwa rumona mo na zo le sens que ya rebo ezali kamo za vrai ba misepe ni ba koma kala ba koma lelo ma komi danser ba otala ko nyoko ma ba le kana na tatami tatamite ba zo tatami ko torturer kaka kende boy ah ndeni yela ngamo sang lukela demi donc ba kana ezalaka mais vieux to moni rebo innocent na faire relation comme ça là qui a boy pire vieux faut to moni faire na fallait encore ekendaka moi simba benda innocent comment qui piquer fallait likola faire moi te que via betisi a beti 12 là na sikote faire salon sikote salon kalati OK siko bazana ngo bien ya bagité innocent bagité là c'est comme ça les gars ndengwana ba faire abimise ka bon ya bulaki bon akina bulta ya utamboka ko innocent utamboka faut autamboka
makambo akina eba on te sera yeba tango fala boule na kaka momi na leka pa funinga faire ça les kai fallait nous ça boula on mais comment on mboka kanda na te yango sala kike abeta te na stade match pour beng saki na stade to moni no saki ndaki na e poto abanga ki mona otike non que ma solo ndenge wana nous ça déjà ayeba déjà avant vous se ayeba déjà que momi na eba bimala nani oh ayeba ki na e mais ti ba kenda ki poto respond on dit ayeba ki que ah noko ba foot bimala c'est ça momi na yo ndenge za ko na faire a robet ya omoni nous ça na même pareil bon même matanga même na yakite fala ya pena matanga gigo le temps que pire vient na e quoi a royate pour que jona roloba et nous ça ebele mala kala eba ki amosko jonda bimisi nous ça melane ngenge ali kambute ni muso za jomno kuti ba momi no na mutu omelika ngenge yo be momi kuti mo se ubali nanga omeli ngenge couple continue ndenge no ça sala parce que quand est-ce que bimine na public boye est-ce qu'on a ça non ayeba ki na sambla kaka aye sambla ko ça té c'est que fallait azana vrai vieux moro bien ya 4 années ba petite ya ba petit na été te fallait ndeni non le but parce que nous ça wele ko beba na fallait likolo na bango fallait a continuer na ka na vie na e na vie na le but boye inosa wele ki ko beba na fallait pour na ko sala plaisir na ba azala na fallait déjà azala na fallait na ba tika sala be fit moko tika na inosa na kuta munene te tika musika kutanga na inosa na te ba mwasi na e anyo kama na pona mwasi na onzala ayoka makomba faire dans la possibilité lelo nyo ko manano comme ka tsaki ambenga yene lion yembenga ko moni tigre pas tigre oui ba de tigre la zamba et ba lion bazali ya tigre ba lion bazali ba léopard ay ba ke o abunda na likambo wana petole petole kia ozole ka pe fali yo nzinzo démarche bien te ozata bien te na ss to sola on sommes to sola. On est en train d'évoluer. Je prends l'avant-dernière question. Marc Aoussa a cité Fali pour pas d'imbécile. Jusqu'à ce point. Tant que tu vas finga et tout. Tout le monde est comme Marc Aoussa est finga, ko dénigrer Fali, ko le babeti à Salimpiaka, ko comme Matina niveau ko finga est imbécile. Devant l'actualité, Fali une star, une mboka, icône. Oiseau ça a fierté en musique congolaise partout dans le monde entier. Éviter réaction à eux. Oui, union sacrée. Bata wenge baopianga mawa makasi na resi na minto fali bavanda bon ferré lelo tolia ki soso lobi tolia nini bakalika ba olia lelo bakalika on ndenga musique ya mais ba on se ko bakela makambo mabe mingi ko bakalika fali bobimi pour lobela bo tawera beti na Londres ba ko lobela pe werati tata na biso beti na Londres leki ndenge nini lobino bozawana nalandi concert à Bandal à Chimakele les Kamboy Fali nalandi Marc Rose pour mes amis Marc Rose a yebi que faire yebi ça y pour une affaire bazan tinsu moko Marc Rose a yebi que faire ninga zawana azala niveau fallait tamkete la na ja 1 faire jamais ta Chimakele le faire pour la falité fallait za numéro 1 numéro 2 azate 3 azate 4 azate 5 tout les attaques confine à 5 à doit faire bailler voilà ninga ça la musique moni faire non faire stade doit l'observer on stade doit betiwana donc comme bango après stade de beti beaucoup biloba loba beaucoup mina batata na bino bana na bankokolo beaucoup biloba et ça la mamini mais Marc Rose conseil na pesa yo tant on finga fallait imbécile il vous avez dit penza asali yo nini Marc Rose ma musique au fingi imbécile pendant ma cause un père de famille asali onini asali afingi bino esi boyoka ye azo solo na bino penza mais tango botika bato ba fanatique ba loba na bango bino ba musicien bo peser mama loba niti yo maka ozo take fali directement la promener mais na yo kiyo imbécile ala ta string abona mais PD la nanga bien au moni fali oh non soit nous sommes là via Fali mto ebsalo moni Fali basi mingi faire abimi na bango la fala la bango ah o moni basi mi so faire abota na bango la fala la bango eh vite quand le bango la tanga ba kombo po ba faire yebi tanga ba kombo faire azala kanda faire azala faire ninga azala yebi ke azala méchant Fali o faire a rosale kon fala salité ma benampo basi o faire na faire bali aboti na ndaku fala la bango. Et puis Sili, merci beaucoup. Et donc, derrière la caméra, pour... T'es non, sur un ayo. Voilà, on a pembe. Au moins, il m'a fait bako. Non, sur la peau. Au moins, il fallait.
ninga za kawana fallait na quartier la toza ka taka moko sala moni fallait azabo azanini fallait que momiko ako sala te moni fallait donc fallait to za donc ninga za lako fallait donc dans sakana bilo ka fallait azate ti succès na oko akipane sur ma basité pour sakana azana na ketchup après ça na respect ko sala te avant musalo fallait sali na zalo mpandi ketchup o makamina ote musalo fallait sali pour na basi fallait sakani to sakani bilanga donc omoni ba musicien omoni union sacrée wenge so union sacrée lexi wenge union sacrée wenge mboso na bati nde baza union sacrée faire ça fallait asa ba momi so tanga bakombo ako misusu ba kabwana misusu baza na basi on tilelo na tanga bango ba kopanzana lokuta. Merci. Nga bana ndimo fotanga. Merci. Vie fotanga. Nga pona za stir mamozolo bo ezana basima. Omoni we fa banga fali. Basi na bomba ba yo no tala bo so ta on finga fali PD wana. Basi na tala ba so yebi ndenge muto alu keto mo na ndenge sala musala. Dans salon carrego. Omoni wa salon ko. Tala omoni fali. Omoni fa teza seka bango. Na oloba menga mona fibe kituza fali a beta bala ngolo beta bala to tala la boy o sabe fali be nako loketo wala ka ni mais non ya ngo na tala basi na bango ko basi kaka na ke musika Marcus 3 ferre basi mi sa ta ferre fali la bango faire le lava aboti bango bana parce que na za na yebi aboti faire yebi faire yebi musu bena zongi ba fali ko akoma na faire zongi ba fali o fali abi o te président za na besoin na fali habiter et ça c'est dans le cas déjà c'est si là ta fali on ko aza do faut pas so ba yebi na chiboko bonjour fali mutu bena la c'est Marcus ce qui marque ou so marque 3 ce qui ou c'est comment les ba tes marque comment élection comment ou ta mo na ko ba te so ou ta bimila wapi non expliquer oko na nani bona omso so kindumba so kinzo petit kindungu petit ciao fali alala basa faire misatu ngaba def ça donc ndenge bozaka bo seka ko finga ye bana tongo DP non expliquer bino ya mawa na succès aleki bino aleki faire musika na côté mamanini alala basa faire misatu 3 ko bien na kanane ya ko sanate faire ko ma falite ayebi so na tala o beli wengela ko fala sukula kuna ko stela za ko bilaka la falite fali tala to ta fali musika ko batika oloba couple faut battre là ba on pense la ka siko boyo ino sa lebi ok musique ino sa ole la so na betika awa boyo voice apa wala ko mutamona ite voice kaka eza ope mo le pesa ope lokuta ko faire ça la ino sa leli menga zo singa zo lo babu bazo tala ngai fali toi ya faire babotu mama la bana pena ba ola fufuna donc on est allé qui va botana bango bien tia botina bango bon avant ou après on expliquer voilà te ba zo on ba zo kaka fali a sukula de la faire atala fali faire atala fali te même na tela za pareil atala na ajo pe na musique alinga na basi pe na sotala mwana boye faire na camion zo kamol bien disque do na zo pende solo et bien azon ndima vraiment frère on la carte mutu attends je t'en besoin de faire ndima mademoiselle le côté faire za mutu pas mademoiselle le côté de ba fali non soit là yo faire le côté aza rien pas fali aza nzinzi pas fali ndima côté to ke na mundela ndimi yango faire mutu pas makon ndimi yango makon bon yo faire mutu pambala vieux bango ba ina su fali ka pour Macron bamona wa ebisota ça soit pas matambo te pesa te ata Eduardo ata la Afrique du Sud wala makolo ko mundele bongo akombe wandenge nini ça va passer aiti na bangal fallait tu veux ça Macron alors Macron comme até wala ko jibe ko tala ka tiba ko ba vimani abe akona ba ko tapetio ne ozala ko basala ka ba moye moninga bo naza kuna te bo sande bo sala bo yoki déjà so bo tika falite bo mona ngai wo ngona tika ma politique po bo lekisi na li so bo tika falite pour falaise numéro 1 ya musique ya biso Congo musique na bino awe betaraté
Marc Rouge a expliqué tout n'a fait sur zongi affaire non un garçon vieux moi ce qui nous finga bon finga ce qui mutunani ba bien mutabakisi ce qui nani na le bien na bi faire ko le ko Marc Rouge ngali ya cherigola ngai na yebi makamala tout cherigola comme ali tout les sala soute faire vous allez là bas ça peut médical rebo inos ko le tête cherigola de la tête pour chera yebi bala moi c'est chera yebi baba olele pa na chera yebi et ma bana ba dia bakabona les hommes là mon pas tirer ça faire même chose gigo la pas les legs bana tout ou ba ko pesa oh na expliquer yo nenge bino bolingo yoka boyoki mais tant on se on a ba combo botika retoucher fali à critiquer bino ta finga bino te en sa musique na ye a penser le bino na quelque parole ya ni na so bien quelque chose ni bana ba donc azo bouler mais bino bo vani ka fali na fali. Je vais prendre la toute dernière question. Fali Poupa apporter une plainte à la contre de Gauthier Sey pour à propos diffamatoire. Ouais, qui koloba na bosolo na politique. Fali Poupa azalo kuta, Fali Poupa construit carrière naie sous des mensonges. Fali Poupa disque d'or certifié à l'okuta, disque de platine à l'okuta. Alors bilobi ba makambo ebele Fali Poupa ba contrat na event na if soki event soki if pronosini. Ezali ni vina ba vendi no so toi nezaki à l'okuta. Fali Poupa porter plainte na vitesse que plainte en open auto so yo que c'est solo comment fallait apporter plainte parce que nani avocat ya Gauthier Sey alobi jusqu'à présent ba moni plainte en oté ba éviter sur les aka ba biloba lo ba ya ba moni côté na confirmer plainte za solo plainte za solo parce que to ko lingate ba salir fali ndengwana OK Gauthier Sey wala bimika lobby yo abimi a même pas 2 ans ayebi ma musique te ayebi journaliste investigation ayebi ma musique te na politique ba yebi na été eloko moko te Gauthier Sey ninga zawana nazolanda Gauthier Sey nazoloba pe tranquille et le bila muta mboka so tele mutu moko muta pasi mutu moko za place olala kote ni na yoki ba ivuya na solaki na ndeko Zulu na pese mbote pazali député Moussa Bandal Kalato honorable Zulu tozana ensemble babi mais Gauthier Sey wa tozo kamaye Emmanuel Chibambe na peso mbote bi na obosa pour na obosa te na muta konziani na ya progrès na IDPS Emmanuel Chibambe honorable tous ensemble to Poléo Emmanuel Chibambe na belelio IDPS tous ensemble omoni Gauthier Sey ninga zawana Gauthier Sey mambo luki na fali bino bolinga bujembela na fali faire la diembela mabe petit na moi bandala tika kutu faire la diembela mabe te na boina faire la diembela mabe c'est comme si Gauthier Sey soit Jesus na omoni Gauthier Sey mamozo lukawana na lingi makamute pardon je continue Gauthier Sey mamozo lukawana yeba bonga maka comment vous faites meba oba comment fali bola plaisir na calme moko boye pe ba mona mutu malamu mutu nende mama solo yo disque d'or à l'okuta vous avez ma francophonie si vous n'avez pas de tindio Gauthier Sey bon briefé na Israël Mutombo infirmier pambala zamba infirmier pambala mutachaka tonga tiki tonga ye la a commis journaliste a mis ko pousser ba ya bokoko na ba encore tout ça ba nini otiki yango oye siko yango kostake na fali Mutombo ozi ba to sali ozi ba mission ba sila oye bon pa na yo lingi so fala ya nit fala boya na ye otindi ba to boya oyina ye Mutombo oza mukie pa fali Israël Mutombo avant d'attaquer dans mon Israël Mutombo ouais ko fi ba lisu no kakaye mo pour la prison ngai police na Israël Mutombo oza mukie pa fali obimi kaka lelo komi muta bazio na so koma muta ya politique okota soki côté nini boso na police longi boso soka buzoba Mutombo moni yo oyoka pasi ndenge fala leka pa na hotel oza falite oza nimba falite oza mukie Israël Mutombo yo mutindi Gauthier Sey wana sa makambo wala pe na lingi na yebala te yo sabe biso na poto osala na mundele kaka boso na politique kisasa na poso ko na poto image ya rapete to mona ko na ministre moko boye na député poto na président ko sala ngote so ya Israël vous êtes le côté Mutombo moni fali otia o mona fali devant yo ta sali ndenge nini chango zero siko Gauthier Sey ntaba yo Gauthier Sey yo bongama ntaba tani ngolo balinga le tengama utamboka pantala bien te chemise bien te oza bien ta muke otake na fali ta no fali ngo bien yo ko za boya fali Gauthier Sey ntaba moko boye
ah yo Bélésir va opé ça fali respect tina bagna aux États-Unis bon fali bazo émission na fali Bélésir yo gote sei ntaba moko boye mwana moko pambala uti soki na soka bila mutaki na côté bato loko to soki wapi otini bato na poto bakita yo toko so ebi yango bana muziki na lokuta fali ka moko banga ta fali ko papa o tu abiko olingo yeba na boye kama oyeba la peut-être atoni ko sali makambo yebe na yote oyeba na ta mukiete mais yo na justice totala yo ngona okango na poto yo na pantalon ta ka sweat wana Véo za ba menace. Comment yo mbata be chua mboma na sala koto o petit frère nanga o mwana na sala chua mboma na tige libere na poto mbatable gote sei soko monelinga ekuna ba bureau il faut kangama senga pardon betama chua mboma o vie na o kameti mbola mtazo loba mbatable ozola nanga gote sei il faut total makamna yo vani pe boye na sentiment ye no zolo ba boye soki problème ye lié ba yo ko kango pambe na boya problème beaucoup kanga na munda bosa kanga manga vita caméra wati kuna équiparateur beaucoup kanga équipara bata ba konzi ko bato kota bonga ya to ba kayenga tsa ile hotel na obimala ngai na obimala te wala yeba na obimala te gote sei muta pamba bala ba assurance na ba ba kilo ba na pesi ye moko avocat général procureur Kipulu na 4e mri na pesi comprendre le pourquoi ba assurance avocat général Kipulu yo nengo solo la rapenda kati ya yo ngoyo mais ba comme sino tanga te avocat général respect gote sei bongama Israël Mutombo yo zo karate ya oyami ba fabrication wana ka ba chrétien fali oyami mwana wa machombo eso inosbi ba chrétien fali oyambi ba donc yo penda oyoka kate penda bosola so ekomi na gote sei olingi na fali penza bolingi na fali ala Congo OK kota politique bolingi fali te ba journaliste bolingi fali te oya pambala pambolo Mutombo oja tonga ozinza ba pesio moi chance okomi munoko koleka ne lo nyondo nguzali mais côté c'est pas le but procès na faut les kana RTNC abi faut basa le procès audience publique comme bébé quand muto ali ngaza bon lo ka muta kufa lobi gote c'est oza muno quoi yé penza c'est ba tout nasko nga oyeba na fali ozo lo kani papa ata moi sikuta ata ko oyeba ni moi sa ko lingo la mbongo te poza ma oza vilain oze longi ma be moko bon siko o sala ngoni pena gote c'est et lo zo loko mais ba gola pe ba vi ba soutenir ye ba kotika été ba gola ba faire rolia été faire zo loko mutalia kasi ba rolia gote c'est yo yo bo sakala faire zo loko mutalia pour faire zo la pongite ba golo ba faire zo loko mutalia bo senir ye prenez mais gote c'est nazo ba no bien bongama bien oyebi ko lobate oza mutu moko yo osaka na mwana bandalumba fallait osala ma minene fallait ma minene batu aussi ça nzala ba ocha ba mai batu ba na hôpital azo pesa nyo surtout ba valeur ana so dia moni ya moté zo na classe comment critiquer muta bongo penako muta sala on azate na Macron na bandal yeba nisiko na monde entier na États-Unis na Chine yango gote se yeba ke bongama bien ndenge nakati avocat na yo avocat pambala pede asoka uti wapi na ebité tout le monde peut faire rigoler le 25 na Côte d'Ivoire le 25 novembre tu as vu qu'il fallait pour robeta le 25 na yo arena mais ba fani ba tout le monde na page na ba fani na baza dessus ba panda ko zela beta na Bercy pourquoi ça toujours kaka mingi soka za localité za kaka ba pene ya Congo bazela ki na international ba za toujours dessus ba fani faire ninga za na ko ba za toujours dessus parce que faire ninga za na sikoka moni ndenge ba matisele ba fan wana moni pas fali ba wario ba ndaka fali ndaka bango te wala ninga succès ndenge wana faut succès na yo bazo landa yo et faire azo landa ni ba golwa ba ochena buzoba ba ochena erreur donc ninga zanoko ba golwa ba lolela karati ba kotika ye moi ba golwa ko boko mebele boy tango ya koto bo ya la bino bo kotika faire pour faire ninga zanoko ayebini nzela kenete akopeta ba place wana na ba Cameroun bo na ebisa sauter par ça na ebite pour Angola vous n'avez ndima yo kokate faire ba golwa faire un peu ça ne le remonter bozani na poto na Bercy faire la fin na poto te na nzeboni ceux qui fouaient les toits yangonde botika olela faliko aza niveau ferreté
botika comparer botika so botiki bon mon affaire ça musique bien mon faire bien vous bon faire pour faire la besoin à que de liboso mais bien bon bloquer déjà na Congo on a ba pression trop na makambo na za faire ça la tête quoi pression tu batina que payer en français il m'a monité français côté na ma bezaming mais na bossa ni paiement ka usabi fallait bi ko comme pardon te et puis t'as le bien encore te ouzwa na ko diamba melako faire la diamba makasi bien est-ce que vous évitez? Faire des choses avant, mais ça la sous-diamba. Faire la diamba, ma casse. Notre rayon c'est blé. Faire azamuta diamba, moins possible. Faire la diamba. Au bout. Voilà, non, fin à te battre diamba, ma samba, tu as côté papi naïbi. Faire la diamba, ma casse. Le monde diamba, faire ça diamba en réalité. À comment le cas bé mon boy. Faire diamba, ton pour diamba. Le magus va coûter ni en. Donner les gens faire. N'enga zawana. Fallait que vous alors bah faire écouter du français té fallait banzer ma français na Congo wa Michel Boussé banzer ma français falite na Congo bazalete nzema moko ko mona na bayembi nzema français wa kitoko vandi ti soki doki 20 chansons falite na Congo na lo fallait ça ne salamate parce que faire wana avec du français té faire avant ba chaîne ya libanda akanga mangate faire to sili la biso la vela na l'habité quelques babil et avant 6 ans les 25 pourquoi on a choisi quand les 25 même date na fali babil vient so diembe la fali trop faire na biso komone ko diembe la nyonso na ba tout ko diembe la me ko diembe la ngo e ko simbate pour buka na nzete moko diembe la ki ya bandala sa buka na kiti nani moko za ko diembe la bulika yo tanga ba kombo banga te nani te wana sina tant ta lukinga ite na luka makamte na pardon na buite a ko diembe la ko yika le ka mo pa chama ya nzete katani si bana ko ya do faire tikali yo faire tikolanda ba golwa bala yondela ba onde balanda yo conseil na pesa mwana bon leader na pesa conseil so kenka bongo ba ko lobela ko ba bimi wana belé ba ko chama kelele faire ba ko boma yo fallait à niveau na hote o tika ko la fallait jamais attends non tant faire ko bossa la ngote o descendant dans le bana kombo na simbia nzambe na zoyoka faire na ebiso bien que faire gagner la merveille azoyoka de ko sum koko tina bazoyoka on atangi wana soki yo o pousse pemi na fali wana ngana kufilobi donc wana bossa na po nengo tikali wana ko po zala ko tuté bo banda ki faire nengo tikali wana Lucas ko héritier nenga zana talaka héritier yo taka liboso talaka pe simana yo bo tout wata zotala po kitise minga zotala tala héritier jamais de la gloire pèse tala héritier zotala pas zotala mbumwana za manga no teleza yote tala héritier pour fali faut bosana yango pena na sepeli mina chaîne ya na sepeli na mingi mama moi c'est kitoko faut na ngelengi ko sana na émission merci beaucoup mais chroniqueuse mora tango yo seke ko sana na émission na lobi na pesi mbote oui mais chez nous ya on a ba problème yo le chroniqueuse basana basi na moni fa kento na moni wa photocopie nani whisky ushia moi j'ai régie finale OK bakona la danse t'es expert au fan na pesi mbote na mettre wera mo chroniqueuse wana boyo ke sana na émission ya bi relation ngana Fachi Béton wana ya komela ke mebi ke yo komelanga Fachi Béton na chroniqueuse wa simanda na pesi mbote na ba grand maître nyoso tour na ba maître Debs na boselote VTO maila mukonza bandalungwa vena busa bandalo kanga bandalungwa vie oki batu ne bazo ko fali yo za mona bandala tongo na moni ya tongo sa buta na busi na busi ya ça je pense à mona bandala bandalungwa c'est le scam ya ba mona bandala solo pe ya voilà petit na bandala na lwangu na coin ya so petit za mona bandala leki a neve ya élève na 150 ah bon ça c'est oh eso je cause arrêter ko bandalungwa ya tongo ah bon ya tongo fali ya tongo la tongo boso na mutu na ya confirmer ya tongo penda banda falo baninga lingi ya bandal mais loka na sepela bana bandalungwa wana bana bandal basala loko monter na bandal à part fali comme ça la bango biso bana bande ba c'est ça bo bandal ne biso esprit bandal bo sala nini mais fali falo bela bandal pour ça mo zo mona akida na Macron pour ça mo belé do bandal les a fali eza ni ya wenge apesa ipe bandol eza bandal wana bana wenge za bandalité bo lokila ngo côté bo tchango wenge taba ngiringiri taba kasavu bandal eza fali donc wana fali bandal eza ye fali ou rien merci quelques salutations et puis on peut directement na numéro de téléphone bo batu batungisa ngaya ndeka na bandaki onde ko na bino descendant Simo Kimbangu la kinda suka na mwasi na moni ba cameraman et semba ko sala te na pesi ba kimbangi c'est tout mbote surtout nzambe nga papa Simo Kimbangu ngani o la bosani boskizenga mais
et l'autre soir le baxezate kakisengo numéro de téléphone nangai descendant Simon Kimbangu kaka nzambe yo numéro de téléphone nangai 00 WhatsApp 0033 7 69 13 62 70 0033 7 13 69 70 WhatsApp nangai. Ok, merci beaucoup fidèles internautes de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'est avec les camionnettes, vous les descendants de Simon Kimbangu. En tout cas, les propos tenus par l'invité, ça n'engage que lui. Il a été libre, il s'est exprimé, il a dit tout ce qu'il avait à dire dans la posée kaka. Bah question so ba sentir paix. Ba question te yo potinde yo ba question no tindi pena lo babongo. Zaba na kama kambo. Yo so ba pote de plainte yo kimi. Yo bo bimse kama lo ba. Bo bo sabe mangala la bino. Boko makaka tete yo muto na ngona lo ba. Bo bo msarape. Na ba kema na pousser. Yo. Oui yo ki mama yo. Bon, on change au Baxman. Continuez. Oui, maman, tout ça là. Vous voulez là yo. Tu que la ngati yo mo belati. Tu kan sabe. Non mais ngai tu vois, c'est pour ta profiter t'es bien. Ça to bima na zota ba question parce que aigle ça et to bima. Donc on le met la route. En tout cas, vous abonnez massivement sur notre chaîne Fimbo na Fimbo News et la Kinda 47 sur TikTok. Bah oui, qu'on a ne makam ouais. Mais ça sur tout type on dit bah page les autres donc qui a saranate parce que biso penza to ya kaka bino tembe. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout type moi bordi muke bon miki un peu que excuser biso na bateau so ba se sentir lésé. En tout cas, un autre gars est derrière la caméra, assistance, il y a aussi Wishi, il y a intelligent, Babi film, on a film, news RTN, etc. Biso penza à tous la famille et. T'es sûr que parce que ça dit les pas na yo. Yo to senga parce qu'ils en ngai les ou pas gérer na foutre ngai et au leli ça le lingi. Ouais. Na quel oui. Ndeka lobi. Ah, merci beaucoup. Papson Makundi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a ça. Merci les bêtas. Fali à vous. On va te là qui a moi donc il m'a envoyé qui me bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.